Sali bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Linga Kaka Sans Tabou. Émission Linga Kaka Sans Tabou, eza émission mo eza créée pour na bino ba téléspectateurs to lobela mingi maramutali immigration na monde entier mobimba. Donc émission ne vous a basé beaucoup plus na ba réalité autour vivre awa na maramutali par exemple misala, babala, famille tout ça, va conseil, va contribution, va tout sur cette émission pour que vous un peu éclairé, va passer sika namboka et partout ce que vous allez pour partager l'expérience dans l'émission la biso Linga Kaka Sans Tabou. Donc pour auto réussir makambwana donc ça dit bobo sanate puisque chaîne rotambo yango moroté de sengeli bo s'abonner na invité bino vraiment bo s'abonner et belé hein et puis bo partager émission la biso et puis bo appuyer les Congolais pour que l'émission oyo et ça m'a ndenge ici. Midi, bonjour, bonsoir, c'est Kanyo Sobozali, c'est Kabozo Lanangai na moment oyo. Na tondibino, merci mingi pour na temps oyo boza repesa nangonga oyo pour na rolanda émission na biso oyo binonya soboyebi Linga Kaka Sans Tabou. Oyo ezali émission. Zo salama pour na makambu nyonso oyo etali immigration awa na bamboka autofandi, cela veut dire que pour na ba Congolais nyonso ya Congo Brazzaville na Congo Kinshasa au baza kofanda en dehors ya République démocratique du Congo. Vraiment to sengi merci mingi parce que to sepeli mingi parce que bozali vraiment fidèle na émission na biso. To sepeli lisusu parce que total émission na biso de plus en plus tozomona ba vie mingi et zo sala biso esengo pour que tous ala liboso na bino tolobela ba information o etali vi na biso ba immigré na libanda ya République démocratique du Congo topé ya Congo Brazzaville. Alors avant to banda maramu nyonso na lingaki d'abord to mega kolobela par rapport na monique bande mususu batininga message pour na koloba que émission soki to tiango par exemple na era 14 ndenge to bandi bat mususu bazo bazana ba église bongo ba pesa gi suggestion soki to ko poussa émission na 16h c'est-à-dire area Atlanta, area New York, na area Canada pour permettre batu soki bauti iglesia ou bien église bongo permettre bango bala en direct pe bazana possibilité ya ko réagir. Sans pour autant, Bobo Sana qui émission na biso ezali en direct, c'est-à-dire que le numéro auto affiché na banane na biso, donc les numéros est direct, c'est-à-dire que beaucoup qui ko réagir na émission pour que sa vie na bino comme ko benga sur un sujet quelconque au sotorolobela. Alors, par rapport à suggestion ana, tokene mbangu à partir de dimanche prochain, Tobanzi émission na biso tobano salango à partir à 16h, area Atlanta, area New York, area Canada. Et puis, to salango na 13h, donc c'est-à-dire au même moment le cas, et aux à 13h na Californie, na Las Vegas. Et puis, 22h, area Kinshasa, na Brazzaville. Pour na bateau bazali, na Brazzaville, na Kinshasa, bakoro na biso na ba air wana. Alors, tongito rappeler les sous que botika robo sanate que to anosaki dimanche to leka que le to robana rosala sko émission mi balé chaque dimanche et kozala émission auto bengi ya taxe parce que to mona que soto bito chargé en na première émission tant pe ya taxe zo ya pona bateau bazo fana na États-Unis d'Amérique mobima baby que période de taxe ezali koya.
Alors tobi que so tobi to tiango na kati émission to mélanger émission na biso ya lutte contre les antivaleurs et promotion de changement de mentalité et de comportement et aux rôle en torse. Alors to séparer tobi OK to ça la temps pour que to préparer émission ya taxe parce que binono so bobi que taxe za koya to banda taxe dans mois de janvier donc mi-janvier to banda déjà taxe aux États-Unis d'Amérique mobimba. Alors to banda émission na biso lelo. Donc deuxième émission ndetobi lelo et kozala na en fait na 18h donc to sengi na binonioso esika bozali aux États-Unis mobimba bo banola émission ya taxe deuxième émission chaque dimanche et vous permettre bino bo poser ba question parce que bozo kozala devant expert na ko expliquer bino makambe belé et là on y échanger et puis so bozala la question esika bino vous comprenez raté pour reposer ngai pour que na banda ko expliquer bino. Donc après émission oyo na 18h tozonga pour na émission na biso ya taxe. Alors dimanche prochain bobo sanate netolobi émission ya lingara sans tabou ezana 16h bongo ya taxe et roya na 18h. Ba émission ya sona ezali na direct. Na banzi numéro na biso et ko s'afficher et puis boromo na yango. Alors to banda émission na biso lelo avant Tobanda tout, na préféré na négocier un peu remerciement parce que bon moni bémission n'engé tozo sala tobi que batu oyo bakoki ko sala ke mission oyo ke déjà yom tozo la nanga erreur partout ici ko zali na monde yom tozo sala pour que mission eken. Alors to sengi na yo ozala na facilité à partager émission parce que émission ne bande peut-être nan bo comprendre nango bien té. Mais pour comprendre que to lobela makambo belé ou eko sungabino. Eko sungabino sauf que mission to bandi to sali ke loko la l'air mutayaka à préparer voyage ni po aya na bamboka to zali bongo siko to kota na matière ya vie na biso ya chaque jour na kati ya bamboka o to zali o sala ke biso to lutter contre ba comportement o biso to bengaki na bansi to lobaki que biso ba congolais partout sika to zali tozali na ba comportement o biso to moni to baki kindoki moyibi lokuta jalousie na rancune eza yango ndelo rezo caractériser biso na ba congolais partout et sika biso tozali. Donc c'est comme ça que biso to lobi que nous allons lutter contre ces antivaleurs pour que nous puissions to meka ko changer ba comportement na biso parce que on a besoin que biso pe congolais toza na ba image ya malamu na ba mboka o biso to fandi ezali penza malamu topé sango vraiment importance makasi. Alors na bandeko mususu bazo zongo pendant na mutema makasi et bazo zongo na fond de l'air cœur na moment où tozali lorsque tu as une émission bazo sepela batu nyonso balanda parce que ezali une émission éducative oyo ko sunga biso na mabota et ko sunga biso sika tozali tokolobi makambu ya bien ya makasi bino boko sepela bola na kana to fungoli to bengi boîte de Pandore te tant to fungola boîte de Pandore devons comprendre boni congolais aza ndoki aza moyibi lokuta jalousie rancunier donc na ba comportement tobi il suffit seulement na moko na bango c'est-à-dire aux lati bango nyoso 5 il suffit seulement na moko parce que bango nyoso bazo représenter eloko moko na bansi to lobela mingi wana te mais nazo kende ko remercier batu misatu parce que contribution na bango et permettre biso na basi bomono na mikolo ezoya que la chaîne na biso ekende liboso na ba contact ko contribution na chaîne ko contribuer na chaîne na biso ezali ko partager d'informations ko share émission ko senga batu ba s'abonner beaucoup plus so de yoza na kati on eza malamu ata pe biso mbongo te parce que to senga na mbongo te na mutu o asepeli akoko senga akoko participer c'est son problème dans moment opportun mais to senga ga tout simplement que bo s'enregistrer na site na biso otobengi ya patron na moment opportun nous allons faire nos émissions aussi là-bas pour nos émissions spécifiques et spéciales donc bato baza kuna ba bénéficier nango et puis na ba conseil moko personnel loko ya na bureau nango futanga mbongo mais oroki ko leka na patron en tant que membre ya site na ko pesa ba conseil nyo solingi à travers site wana parce que zo soutenir nango mais awa nazo kende ko senga merci na monsieur Adolphe à monsieur Adolphe na Atlanta vraiment to fanda ki a bengi biso pe
contribution na ye et songi biso na banzi na mikolo boroya bo comprendre pourquoi toujours féliciter ye to sengi pe papa Antoine et siko zali ozolanda biso azali moko ya ba auditeur na biso téléspectateur na biso alandaka carefully donc ça doit alandaka be mission na biso sérieusement pe apesaka ba argument vraiment pe asouhaitaka to kende liboso merci beaucoup bongo mutasuka ezali Olga Ngalula maman Olga Ngalula merci pour na soutien na yo pe vraiment to sengi moi encouragement bongo et ça la biso bien makasi alors to boy to kende musika to kende directement na sujet na biso alelo. Donc, si j'ai un abisso à l'élo, ndenge troche la bino po bomona, que l'élo trolobela makambu oyo. Likam trolobela l'élo ezali, nini osengeli koyeba, pe kosala na mikolo na yo ya liboso, na kati ya USA. Donc, USA ezali, États-Unis d'Amérique. Donc, zoto bengi, Oncle Sam, mboka Oncle Sam. Alors, ndeto lobaki, avant to fungo la boîte de Pandore, mais to lingi to sunga. To sunga bandeko d'abord. Hein? To lobe ba pays belé. To lobe ba Europe, ba France, ba Belgique, mais la charité bien ordonnée, na ngina lobe na d'abord, ba to bazo en États-Unis d'Amérique. Boni boni, ndenge nini, yo sengeli koya aw. To ngito préparer yo. Et loro benga bat na ba téléphone. Et loro luka ba expert rebelle. Et loro ya ofutanga mbongo na na bureau, pour na pesa ba procédure, na pesa yango na télévision ya ofele. Alors na sengi bandeko bolanda émission très bien. So ozana ndeko na Kinshasa, ozana ndeko na Brazzaville, ozana ndeko même partout esika azali, abeta ki développer. Azaki na ba visa option to komeka kolobela ba différentes façons oyo ko royela awa. Yebisa ya landa émission oyo, pesa ya émission oyo parce que ozana besoin ko pesa explication msusute. A rolanda émission oyo pe a kozwa ba explication ndenge sengeli. Donc partout esika bozali Bozwa émission oyo bo partager émission na bandeko sika nyoso bazali s'il vous plaît na moment oyo bo partager bo like émission toza na Facebook toza na Twitter et puis tozali na YouTube ndenge tolo na moment oyo bo partager émission toza na besoin ba te belé ba participer na moment oyo parce que si je tolo be alelo to kotsa ba tu nyoso na kati ya ambiance boni au sengeli komi préparé avant ya awa et puis nini sala lorsque ezali mbala na oyo ya liboso ya kotia matambe na yo awa na mboka oyo ya Oncle Sam to bengi États-Unis d'Amérique ou bien mokili ya Amerika. Donc vous allez comprendre ezali émission moro technique didactique et puis soto silisi mutu nyoso go poser question et puis toza en direct ko hésiter te pour poser question na yo. Ce qui, hein, vous allez na ba question, il y a reposé, qu'on hésite de poser parce que les alliés émission autobenga émission moro très didactique, ou auto mega ko expliquer makambu ebele. Alors, directement, pour tokene na émission, na kolinga metolobi ezali émission didactique, to la nelango très bien. Et puis, ce qu'on a papier na biko comment, ce qu'on commenter, c'est un simple, vous une émission au monde à ma parce que on va le faire comme expert, ok? Pour vous dire ça. Alors, tu retiens numéro na biso na suka lorsque tu aussi ça va expliquer pour na mutu nyonso alingi ko benga pour azwa explication na makambo tali immigration à en États-Unis d'Amérique, les autres toujours le benango directement immigration aux États-Unis d'Amérique. Souvenez-vous dimanche passé dans baki comment faire votre intégration. Nini oko s'intégrer na mboka oyo ozoken. Tobani na États-Unis d'Amérique pour na bato nyonso bazoya na États-Unis d'Amérique. Bolanda nini okoki ko s'intégrer. Alors, pour continuer, pour to avancer, nako pesabino eloro oyo tobandi liboso boni mutu akoki ko sala po aya awa na États-Unis d'Amérique. Tolobi ke batu koya na États-Unis d'Amérique, tobandi d'abord na autobengi immigration légale aux USA. Tolobi la paix immigration illégale. Mais les autres zo bandana nous na immigration autobengi légale. Donc à ce moment-là, c'est pour vous montrer que mutu oyo okoya en États-Unis, ba façon boni oyo okoya la en États-Unis. Na banzi ndenge bomoni na écran na biso ezolakisa. Soki ozoya légalement na kati États-Unis ndenge koza. Bandego oyo
balingi toloba illégalement egoya ça va tobi émission na biso ko préparer bino nyonso na ndenge nini ba procédure nini esengé ko sala to bani no d'abord na batu oyo bayaka na papier azuba papier aye en États-Unis ndenge nini asengeli ko se ça dit ndenge akoki ko se présenter donc ça dit que ndenge tolobi tous en a besoin to expliquer bino comment batu basengeli ko se préparer pour nagoya na mokili oyo to bengi awa na mboko to fandi ya États-Unis d'Amérique ndenge to laksi bino wana pour nagoya awa na États-Unis d'Amérique tozali na 4 façons légalement oroya 4 façons on debiso to exploiter yango ya liboso tozana bato balandi ba gagner DV loterie et banzi DV loterie pour na rappeler bino ezali programme oyo ya ba américain basala yango bambule beli eleki programme wana ezali na objectif ya komema 50 000 personnes chaque année na kati ya États-Unis d'Amérique. Alors na kati ya programme wana ba sélectionner certains pays au bazali qualifiés et puis éligibles pour baya entre République démocratique du Congo na République du Congo, donc Congo Kinshasa na Congo Brazzaville, bazali éligible pour na programme wana ya DV loterie. Yango moni na Kinshasa à partir ya mois d'octobre, bate belé babetaka DV loterie pour bazo ba résultat na bango na mois ndeme. Alors, toko décortiquer makamwana nyonso Borolanda. Tolobi susu soko lingo ya légalement awa na États-Unis d'Amérique, tozana na visa de travail. Il faut boyer ba kezana batu mususu bazana ba société bazana Kinshasa par exemple azosala na toloba par exemple azosala na ambassade des États-Unis toloba azosala na société moko o azana ba représentation en États-Unis ozana droit ya kozala to bengi visa de travail et visa de travail et ko permettre yo pour oya awa na kati ya mboka ya États-Unis d'Amérique ya misatu ezali visa d'étude bat o bani ko tanga na États-Unis d'Amérique ezali pe façon oyo bukoki kozwa visa pour ya kotanga awa donc visa d'étude et puis ya minei ezali visa d'affaires toko meka ko décortiquer les 4 wana donc pour na ko laksabino comment est-ce que okoki koya awa légalement toko laksabino ba procédure ndenge no sengeli ko sala lettre par lettre chiffre par chiffre pour que oya awa na kati ya États-Unis yango nde moni émission na biso to banzanga à part ba biloko to lobela ya kindoki o eleki kindoki à part wana to lobela ndenge nini roko ya sur le plan administratif sur le plan comment est-ce que rosa to sengi na bino bo partager émission oyo ba j'ai occasion ko na émission o direct bon en émission parce que eza émission kitoko to salango pour na bino pour que batu ba comprendre ndenge nini bayaka na mboka oyo ya mokili ya États-Unis. Alors na base momoni liste na biso dali 4 otolobela 4 étapes tolobela 4 sujets ya makamotali immigration légale na kati États-Unis. Bandone na lobby na bosani te tolobela pe immigration illégale. Mais pour le moment to bano bato bayaka na ba papier na bango. Alors toloba to progresser par rapport ya liste. To bana o to bengi numéro 1 les lots tolobela makamotali DV loterie. Ndenge nini sengeli pour na bato ya DV loterie. D'abord, il faut voir que ça, émission d'abord DV loterie, depuis comment est-ce qu'il faut se préparer, même lorsque nous avons avant non oya. Donc c'est comme ça, pour que nous allons parler d'abord na otobengi DV loterie, oyo kozala sujet na biso, nous allons parler de DV loterie, oyo et ko permettre batuba yeba parce que belé ba yebite. Et belé ba yozwa otobengi ba embrouillement na Kinshasa avant baya aw ba embrouillement na Brazzaville avant baya aw so ko dans émission oyo partager émission et ça bande que boss bonnet parce que tozo pesa bino makambu nyonso esengeli ozo permettre yo o se préparer avant oya na bamboka oyo neto lobi DV loterie liboso DV loterie déjà na toloba na pesi programme na ngondenge ebetamara tolobi toujours à partir du mois d'octobre na banzi les 3 tina mois de novembre ça sera un mois pour nous salager à développer pour nous bêta développer. Alors avant au bêta développer to remera sabino
eloko nini esengeli, hein? Eloko nini esengeli au sala avant au bêta développer. Avant au bêta développer, qu'est-ce que tu dois faire? Suivez notre deuxième, c'est-à-dire, hein? Alors, tolobi sala keba. Bandeko, s'il vous plaît. Bo landa metolobi. C'est didactique. Nabi bandeko sala keba. Tolobi en bien. Tant vous allez remplir ba formulaire na yo ya GDV loterie nangonga ozali ko beta topé ozako remplir formulaire DS 260. Il faut boyer ba différence ezali lorsque keko beta DV loterie oza formulaire ozo remplir na kati pour que o déclarer famille no mobimba. Et deuxième étape ezali lorsque gagner DV loterie ndesi ko tango ozonga na cyber ou bien les bâtiments de lettres ou bien email babi que gagner, il faut remplir formulaire de DS 260 oyo ko tcha information ya famille no mobimba. Et puis tolobi après avoir ko gagner ko bosana te pe ko banga te ko déclarer banana yo nyonso sans exception, même oyo obota libanda enfant hors mariage. Bana wana bakoki kozala na mwasi ya mwasi tope ya mobali tope ya bango mibale. Ici bandeko esengeli bo comprendre ici na ngina ibsabino tout simplement que tant yo beti olingo beta DV loterie atoza na mwana libanda ko banga te, c'est l'occasion pour na yo obeta une fois. Pourquoi est-ce que nazo pe sabino matea oyo? Parce que soki obeti DV loterie koboya te omema kombo ya bana mama so botaki libanda kobombela papa te, papa so botaki libanda kobombela mama te, tia bana wana. Et puis ba mama ou bien ba papa soki muninga na ya libala zaki na mwana libanda koboya ete atia bana wana parce que zali kopesa chance na bana nyonso bayanzela moko. Pour loko oyo ezali ko coûter $5, ce qu'on néglige a coûté des milliers de dollars. Après un moment, vous allez les comprendre na évolution absolument vous allez continuer. Donc, ndenge tolobi awa kobo sanate lorsque ozo ki no beta DV loterie. Wana loba soki nanu ozo ki no beta, OK? Alors, maintenant, on va encore expliquer ici pour na loba ke lorsque obeti DV loterie, tozana biloko oyo esengeli oyeba. Tant linga au beti DV loterie ba annoncer que babi que papa au gagné. Alors, et là il faut au préparer avant oya awa d'abord. To bandi nenge tolobi kobo sanate lo ka liboso kobo sanate komema ba diplôme, bulletin, brevet, ba relevé scolaire, PA université. Hein, c'est-à-dire brevet scolaire et universitaire na yo PA famille na yo mobimba. Plus traduction. Mais dit que l'ambassade ya RDC à Congo Kinshasa ba exiger sous traduction de choses que nous ça la interview. Mais ça la traduction sur la seconde ambassade té traduction on a au komemango awa pour que sauver yo awa. Awa américain lorsque vous êtes en classe ou bien vous savez le moro ba senga toujours traduction. Ndoro mona siko traduction yo salinde na moment na et que sauver yo awa. Donc que boss en a des traduction, il y a pas document. Et ça a mis il faut et ça dans institution oyo ba traduction ça dans institution oyo za koni ko zo mutuka anzela te azarana ipen kuna on a ça en anglais c'est l'autre traduction te luka muto aza dans la société déjà yebani soit cette traduction na ko za la accepter yami balé soki okumbaka mutuka so yebi ko za ka chauffeur salisa permis international c'est ça permis international parce que vous avez déjà chauffeur. Si vous êtes en États-Unis, vous pouvez kumba le lendemain tant que vous commis. Donc vous pouvez kumba mutu kambala moko. Ko bosanate salisa permis na yo international. Bien que nabi ki na Kinshasa, baza toujours na problème ya ba permis, mais ce que ça permis international okozo yango. Yami satu ezali somba carte verte na yo, c'est-à-dire que somba ba carte verte na yo na Kinshasa déjà ou bien na Brazzaville. Congélateur à consommer parce que na banzi carte verte ya ba 100 et quelques 170
soyez awa et comme il a plus de 150, ça peut être 500, 570. Donc monique les malamu soma ba 4 green avant de voyager, au misombelengo déjà na Kinshasa. Quatrième, kondimate mutu a utilisé faiblesse na yo na niveau nyonso ya préparation. Na yebi ke bandeko, place oyo, et donc na yebi ke bandeko mingi bazora stress. Alingi aya awa ni États-Unis, et ça na mutu moko oyo azo yebise ba makamebele, azo pesa stress. Ndeko kozala intimidé. Mboka auto zali za mboka moko légalement. Lorsque vous avez tout, vous avez tout. Vous avez les mêmes droits. Vous comprendre lorsque n'a pas expliqué. Donc, vous allez intimider par qui que ce soit, parce que faiblesse na yo, parce que vous avez le côté, mutumoro a intimidé. Attention aux alliés na Congo, ou bien, mutumoro azofanda awa, abana ko peso ba stress, ba te belé ba stress, tant ba aba réaliser que ezaki nengwade. Donc, esengeli ko faire attention, komi tikate ozala dominer na batumoko boye hein oyo bazalingi bacha stress inutilement parce que il faut comprendre lorsque na benga ratoza ba mbokatier et ngol bake oza oti kino za kinois mais tant ozo ya oza bleu oyebe le côté. Alors tokena cinquième ko sala makambo ngulu te po olingi kaka okende na poto. Ici et ça très important. Bon comprendre que bate belé po alinga na poto. Akoki ko kondima ba engagement n'importe comment. Et puis tant oya awa engagement na etie singa na kingo. Alors, fais attention pour comprendre te ko décortiquer ngo kondima ko sala makambo ngulu te. Zala na temps fanda prenez ton temps pour préparer. Pour na ba ona ba ye awa te, baza ko préparer ba voyage na bango pour ba ye awa na États-Unis d'Amérique. Sans la difficulté, benga biso na ba numéro obiso tokotia pour ozo vraie information. Tout a besoin de noter to sengo mbongote mais benga pour ozo vraie information ezali ofele. Sixième, ezali yeba malamu mutu oyo okoye akoyamba yo na ba intention na ye, na ba intention na ye. Tonga to bandengwana. Papa, maman, ici jana nous je vais parler de ça. Ça dit que ici, je vais vous dire que ceux qui, par exemple, olingi ya a papa, na yebi batu nyonso bazara na difficulté aloba nani akoyambanga, oui. Même ndoki akoloba yamba yo. Diabulu, hein? Diabulu akoloba ke non na koyamba yo. Diabulu, na yebi show déjà mon frère. Diabulu akoloba yamba yo. Mais avant ya awa, yeba bien intention, ya mutu oyo, azo yamba yo, ben intention les anines. Est-ce qu'il y a mutu malam, aza mutu mabe, tant que vous avez déjà dans la conversation, pendant que vous êtes à Kinshasa, ou bien vous êtes à Congo Brazzaville, ou bien dans Mboka Moussoussou, mais Roya, à travers DV, parce qu'il faut que vous ayez des Moussoussou, beta qui DV na Kinshasa, et puis, résultat bimi lorsqu'ils sont en France, résultat bimi lorsqu'ils sont en Tunisie, résultat, bref, résultat ne bimi lorsqu'ils sont en Mboka Moussoussou. Alors, Moutouana, azan a liberté lorsqu'ils ont remplir autobengi DS 260, a na liberté au tchakuna que non, voilà, ngai, rendez-vous na ngai na lingite za na Kinshasa pour na za na Kinshasa te, rendez-vous na ngai na lingite za na Tunisie, rendez-vous na ngai na lingite za na ambassade, il y a États-Unis d'Amérique, na France. Donc, ça dit, tu n'es pas obligé nécessairement, aucun cas qu'on remplit un document, il y a DS 260 pour gagner un DV, ou bien on a rendez-vous, de Kakana Kinshasa. Pas tout ce que ça. Même si on a déjà les États-Unis d'Amérique. Et ça, on a bêta DV loterie, mais à voyager. À écouter dans les États-Unis d'Amérique, on a besoin qu'il y ait Kinshasa pour ça l'interview, au Salango, Awa, na États-Unis d'Amérique. Donc, il faut vraiment que Bo Landayango, très bien, pour que vous compreniez comment est-ce que ça fonctionne. Et ça dit très important, très important. Alors, continuons. Awa, toke na septième, soki au defa ki mbongo ya billet. Tope eloko mususu. Yeba malamu contrat oko signé pour na remboursement awa na US. Awa lisusu na ngina beta sete.
soki odefaki mbongo eza na bato tokomona awa na ba développerie o tozwa bino en charge ba créer lango pe ba société pour bazwa bato en charge mais sikoyo bakomo tia bato na kata prison azu en charge azana place na betsaka développerie bato nyonso bakomo sa prise en charge mais atio na prison amemi yo awa et puis awa comme prisonnier na ye c'est-à-dire que akolukelo musala bien sûr mais comme prisonnier parce que akotiela somme moko otobengi colossal pour banda kosala remboursement mais tokolakisa bino ke bato wana o basalaka ba mauvaise pratique pour bakotia bato na ba lokola na kati ya prison tokoyesa bino ndenge nini même les premiers jours oya okoko dénoncer parce que eza ma mauvaise pratique mais eza bato oyo bazali normal oyo basali correctement eza problème te mais pona bato balingi ko utiliser na mutema kindoki ya lokuta lokuta kindoki lokoso ya mbongo pona nini o fait souffrir bandeko ba congolais o bazoluka baya awa baza ba paisible citoyen bazu chance à gagner des loteries et ça chance nzamba pesi bango bakuta na pe na chance que yo peut assister bango mais quoi ko clouer bango ate quoi ko cautionner bango te po yo osungaki bango po bazwa moyen ya koya awa ou bien billet ou bien pour na banane donc vraiment bandeko to betelango c'était te expliquer binango clairement pour que vous comprendre comment les choses se passent ici. Alors, 8e, somba téléphone ya qualité. Oyo ekoki ko sala directement na US. Ndeko, koya awate na téléphone moko boye kufa. Oyo ego sate. Zwa mwa temps, somba téléphone na bien. Poso koye awa, mbala moko ozwa possibilité. Vous comprenez? Possibilité. Il y a directement le premier jour au commis, aux UP, au Chessi Minayo, P, au Bani Kosale Lango. Donc voilà, Oezali, ba élément Oyo, avant Oya, awa aux États-Unis d'Amérique. Pendant battu Oyo, baza au préparer développer na moment Oyo bande kobo kabola émission, et comme la bango, po ba eba, qu'est-ce qu'il est sengeli basala, avant ba ya awa na mboka, ya oncle Sam. Bope sa bango, message Oyo, ba s'abonner ba na émission na biso ya intégration na kati ya États-Unis d'Amérique. Alors, tokei na étape suivante, vous allez comprendre ici tolobi ke bosala keba partout sika na zo tia bosala keba sérieusement bosala keba ya liboso ko bosana te komema ba diplôme bulletin brevet ba relevé scolaire, paye à université, nayo, paye à famille, nayo mobimba. Plus traduction de Tolobaki. Et ça, la manaba institution moko et ebani. Tolobaki, mais bon, t'as la document auto cité. Bon, t'as la document auto cité. Il y a liboso attestation de naissance. Kobo sanangote, salé langope traduction. Attestation de naissance, bah tu veux attestation de naissance, c'est là où il y a maternité. Oh bah tu vas botter ma maternité wana, bah fait ça qui est une attestation de naissance. Bien qu'il n'y ait pas procédure, nabiso, awa, peut-être que like ça, et ça pendant ma cacité, mais c'est important parce que bah document où il y a naissance, à part autobéni acte de naissance, ça sauve aussi, dans certains cas. Ça fait partie, il y a un élément où bah ça il a un choix pour pas payer yo accès il y a document il y a élément quelconque donc kobo sana yango te zwa attestation na ya maternité ko boire te tia yango pesa il a une traduction ya mi balé ototie acte de naissance kobo sana te acte de naissance ya batu nyonso bana voyage jugement supplétif kobo sana yango te déclaration de témoignage. Déclaration de témoignage ici, il faut boyer bara na expliquer. Déclaration de témoignage ezali document nyonso oyo ezako prouver que moi na wana aza mwana yo. Na pesi exemple. Pour na batu oyo baye déjà awa ou bien ba voyager sans bana na bango mususu ya libanda. Obota mwana na premier bureau ou bien moi si moko bo quelque part, mwana mo quelque part. Mais aux occasions, aux États-Unis d'Amérique,
mema ba document na ye, mema document acte de naissance à moi na wana kotika yango te. Mema nani otobengi ba déclaration témoignage, c'est-à-dire que ndeko moko a témoigné ka mona kayo ndengo bimaka na mwana mwasi wana ou bien ndengo bimaka na mwana mobali wana amona yo ndenge mwana wana botamaka tininge po bozoko le koza ndeko bofana ka quartier moko e koza la pe muninga no moko akosa témoignage ne serait-ce mi balé oyo ndeko wana ko intégrer adresse na makam na banzi bato bazana bakawana bako benga na ko expliquer bango ndeni ya kusala. Donc la déclaration est très important. Et puis otobengi acte ou certificat de mariage. Tout ce que vous avez, acte ou certificat de mariage, bon mimayango, kotika ngote. Carte de baptême et autres documents de l'église. C'est-à-dire, bah, document église, carte de baptême, tout ça, bobo sanangote, est très important. Donc, Sengeli, vous comprendre que tout ce que nous sommes en train de vous demander, ezali, et loko, il ne faut pas bon négliger. Hein. Il ne faut pas bon négliger. Sauf dans la question, vous allez poser une émission, oh, net le téléphone est en direct, lorsque tu as aussi ça te minute, pour que, oh, nous sommes dans la question, na maramo tozo loba, tu peux répondre directement. Bon, ça la keba, vraiment, ça la keba, n'a pas insisté, bandeko, ceux qui n'ont été, aux ont préparé voyage, ou bien ceux qui paient au yaki déjà, et qu'ils ont un document OT, ils allaient trop tard, parce que, n'a expliqué, mais dans les circonstances, nini, ba document OT, et qu'on servir. Surtout, ceux qui ont besoin, yako, bengi sabana, mususu oyo, yo tikaki na Congo, ou bien barouya sima, oyo bakolanda yo. Et ça, très important. Yangwa no moni tina, tozo linga ko expliquer bino. Alors, tolobi lisusu na kusala keba, kobo sana tel lisusu, ba photo ya kala, ya bomwana, ya bana na yo nyonso. Oyo o deklaraki na oyo deklaraki te. Mingi oyo bukangaki ensemble. Ceux qui par exemple obota bana mususu libanda, même ka bana yo. Kobo sanate, ko bana roya na bango. Kobo sanate o memba ba photo ya kala. Et puis awa na lingaki na souvenir lisusu awa. To le bilan mais nazo yusabino déjà. Pona ba oyo ba obengisa ba boti. Plus tard, et ça la même chose. Ba document la on peut bon même. Oyi ke na obengisa papa na nga na obengisa mama na nga lobi to lobi okuna. Mema ba document na ba acte de naissance ba biloko na ndeka ne tozolo ba awa. Bozongo lokolo ezaki bana pe ya libanda parce que bazali bato bana première lignée o bazali favoriser pour na kozwa visa pour na kozwa otobengi carte verte net kolobela. Donc baza bato bazali na lignée ya liboso ko bosana te mema ba document wana. Mema lisusu otobengi ba passeport net lobi awa. Donc ça dit que ba passeport oyo ya bana o déclaraki te. Parce que toyebi ke bana oyo ozoya na bango baza déjà déclaré. Alors to sengi na yo mema ba passeport ya bana oyo yo o déclaré te et kozala important parce que eko sunga yo. Tobi bandeko vraiment eza très important. Alors avant to kende ndenge tolobi avant de continuer une étape au elandi o ne so moni ke mission oyo eza ko sunga pe osepe nango kabola yango. Bogo mona biso na Mwele TV na YouTube et puis na Facebook na moment où ils sont en direct na Twitter. Bokabola émission pour que bandeko ebele sika bazali ba émission est très important surtout ba oyo baza ko préparer koya awa na États-Unis d'Amérique. Bongo sko étape oyo tozo kende zali ba oyo déjà ba ye awa ou bien baza na avion ou bien ba voyager lelo bazo sur avion et là on ba osala lorsque ba kiti na makolo tolobi titre na biso. Nous avons bien parlé de notre titre et l'on osala lorsque matambe na yo et kitiawa na mboka ya mokili ya Amerika. Qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu es ici? Alors tokende na étape wana pour na expliquer nous qu'est-ce que vous devez faire netobi une fois aux États-Unis d'Amérique. Alors, ça la keba lorsque oye awa pour na mbali boso. Une fois que matambe na yo ou bien to bengi tes pieds et niati mabele ya États-Unis d'Amérique
okomi na ba droit moko na moto nyonso oyo azali ko vivre na US. Ba droit yango etangami boye. Awa esengeli kobeta sete pona kolobake. Lorsque bomoni batu, par exemple, lorsque ici c'est pour dire que lorsque aux États-Unis, aux en a même droit nangani na fandia. Tant qu'on matin avion kiti, batie caché na passeport na yo, date d'entrée, au bimi na aéroport zui mutuka, au bimi na aéroport zui mutuka côté aux États-Unis, au komi na même droit nangani de kona na fandi awa. Muta ko sauter. Mutu ako sayote, même droit. Vous comprendrez. Alors, ça la keba. Ba droit ngo ezanin. To pesa yo liste ya droit oyo zanango. Tala ba droit oyo za. Tanga ko nyati matambe na yo, inyati ka na États-Unis. Droit liboso. Ya kosala musala. Le premier jour koti, on a droit déjà au sala musala. Droit mi balé. Ko fute landaku. Eza déjà ba droit oyo koti. Ya mi satu. Koson mandaku. Eza déjà droit na déjà aux États-Unis. Quatrième, koson mamotuka. Voiture ou bengi voiture. Eza déjà droit na yo. Cinquième, kokende kelashi. Okomi na droit okende classe. Na yo na bana. Sixième, kofungola compte bancaire. Okomi déjà na droit on a kofungola compte bancaire. Septième, kofungola carte de débit. Huitième, otobengi carte de crédit. Voilà ba droit oyo yo ozanango déjà premier jour oyo koti aux États-Unis d'Amérique ba droit na yango wana. Donc ozana droit le kola mutu nyonso ndenge toza awa. Première fois tant yo koti tes droits sont là. Ba droit na yango wana. Muta ko sauter. Muta tchaote na kasha bote ay sara bote faut ça bete to expliquer. Bolanda carefully. Bolanda sérieusement. Bolanda na bo kebi nyonso. Bo kabola émission na bandeko balanda. Émission to bengi linga kaka sans tabou. Toko expliquer bino makambu ebele. Boko comprendre. À part makambu oya bandeko bazana mitema mabe. Mais toko expliquer bino comment est-ce que oko s'intégrer na États-Unis d'Amérique. Donc bandeko bolanda émission. Donc netolobi keba wana siko tolobi yaliboso. Tolobi Zoua, Luka, Fungola. Et lui, koloba, tant yo koti déjà, namboka aux États-Unis, et l'on y yo sala. Tobandi a liboso, bande comme l'analyste. Zoua numéro de sécurité sociale. Tobi que sécurité sociale sur komi, ezali na délai. Le premier jour au komi, na USA, et puis, c'est-à-dire, au komi le lobby, Yepsan deko o akoyamba yo mimanga la sécurité sociale. Soki na sécurité sociale, okomema passeport na yo, na visa, ba document no voyage, omemi yango kuna pour que ba peso déjà numéro de sécurité sociale parce que avant yo sa musala, il faut un numéro de sécurité sociale. Cause la te, kolingate tango komi ndeko tant qu'on a commencé 4 jours, 5 jours, 2 semaines, 3 jours, bato abandoki ya mitema mabe ya lokuta baniko frene yo. Au moins que na souvenir ki azaki na musala abi andekono ye peut-être tiki na ngata jour tena na mémoire de jour wana naza libre. Peut-être na kawana. On comprendre. Mais oye ba kiza déjà droit na le premier jour, ya le lendemain ya voyage na yo. Ok, nous rejoignons la sécurité sociale. Même si on a le même jour, supposons qu'on a une tongo, bureau de sécurité sociale n'a kangité. Directement, ok, la sécurité sociale. Ok, nous rejoignons numéro de la sécurité sociale. Yami balé, zoa numéro de téléphone. Zoa numéro de téléphone. Awa numéro de téléphone au Kei, au Sombi. Et zo c'est la té pour zoa numéro de sécurité sociale. Na tchango entre premier et deuxième jour. Après, au commandant, on a 4 États-Unis d'Amérique. Luka Moussala. Moussala, au Luka Kaka, lorsque aux alliés, la sécurité sociale. Et sécurité sociale, les gros entre, sur il faut payer ça entre 10 jours, 14 jours, hein, après qu'on soit numéro à sécurité sociale,
Et puis tant que na musala, aucun na passeport, on a visa parce que visa non a 6 mois, et ça toujours valide. Donc au koki ko utiliser visa na yo pour na roza musala en attendant carte verte na ya. Quatrième, komisa bana na kelasi. Donc entre 10 à 14 jours, toujours sur sécurité sociale na yo bana éligibilité à une classe puisque boye ba que nyonso a aux États-Unis sécurité sociale était le liboso. Donc mema bana na ba document auto wana passeport visa na ba bulletin na bango ko bo santé ba bulletin bana so ke au komisa mema ba bulletin bana nyonso yaki nango memango pour na ko komisa. Cinquième, mi komisa na kelasi ya anglais. Komisa pe mwasi. Wana na 10e jour na 14e jour après qu'on soit numéro ya sécurité sociale ou bien passeport. Ici, na lingaki tout simplement na mekako insister muke na sens ya kolobake bolanda ki na banzi ezaki madame Andrea tango totaki na première émission alobaki non voilà awa ata ozan anglais te okoki kosa musala na banzi so bato balanda ki émission oyo to na banzi deuxième émission de tozaki bandeko ba répondre ki na question est-ce que zaki malamu pona roya na bamboka tozali na banzi to madame moto benge madame Andrea na banzi na vidéo na ya lobaki que eza anglais karaté mutu et kozangi so musala te. Ça dit que atoyebi anglais te okozo musala. Ya to lobi lorsque je sécurité sociale na yo musala pas nécessairement il faut anglais parce que dans misala ebele on a besoin anglais te. Mais pourquoi est-ce que na obi que il faut osala tout ozu okene na cours ya anglais parce que makamboze belé to expliquer bino ezali très important que oyeba que anglais yango nde mutu zamboka o to fan yo y en tant que parent ou y en tant que maman vous êtes responsable au banda ko représenter au banda komi la kisa na ba école ba démarche nyonso na hôpital yo mutu ba kende explication ni no ba pesa na ba médecin yango moni bat o ba zo sala effort te pour ba kende classe en anglais ba komi peut-être na nani to bengi dépendance ya bandeko mususu bandeko na pe bana misana bango peut-être bazana tante yango moni vraiment conseil ezali soko yé kotika maman te ou bien kotika papa te bo sala tout pour bokende ensemble s'il faut bokende même ensemble koye kola anglais bokende koye kola anglais ezali très très important. Alors sixième ezali fungola compte bancaire et puis na carte de débit ozwa entre premier na 15e jour après ozu musala même avant ozu musala eza bande musu bana bambongo na bango tant voyez azadi na mbongo na ye ezadi na poche talebele na conseiller ozela ozo numéro na sécurité sociale et puis roki no font la compte bancaire na yo et puis lorsque vous appelez musala au font la compte mais moi je préfère vraiment causer la premier chèque à font la compte bancaire même chose dans $20 $30 ils en déposité à liboso au cause en compte so dans sécurité sociale causer à carte que vous musala kenemba mon banque yesan deko oyo ayambio amemo na banque pour faire la compte bancaire pe ozo déjà autobengi carte de débit ou ko permettre ça ba transaction parce que awa tout ça ba transaction na biso mingi ba cash tout ça il a raté vraiment bandeko to sengi esika bino bozali so bozolanda biso bokabola émission bozo mona importance émission ndenge tozo ki ni malembe bokabola émission bo partager émission parce que ils en ont intérêt les autres on se base sur États-Unis d'Amérique et puis la première émission autour de la chaîne de Moutagoro s'intégrer. Makamutoro Loba, ne vous en faites pas. Nous allons parler des choses. Toko font la boîte de Pandore. Tant on font la boîte de Pandore, oui, boîte de Pandore. Oh, bandeko, boko CP là. Mais tokende, na neto qui na procédure, ils allaient purement didactique, schématique et puis technique. Et quelque part, to lobe na makambu mususu, vous comprendre. Et comme ça. To continuer parce qu'il y a un ça tout. Natika pe temps pour na ba o bazana besoin va poser ba question. Donc tokei na o elandi to lobi ke 7e luka okene gozo to ben carte d'identité. Ça dit que carte d'identité entre 14e na 15e et 45e jour que ne ko zo carte d'identité parce que ba o senga o social sécurité na yo. Ko zelate ndenge ba musote après zo carte d'identité ikumbana mutu gate ou bien tanga na classe okene so te
zwana nous carte d'identité o ezo la sa place yo zo fanda na adresse sika yo zali ata soki na no ebe kumba te ata soko zo zelati o comme capable de kumba zwa carte de sécurité en fait carte d'identité mais il faut yeba que carte on a zwango kaka lorsque o to bengi carte verte na yo ou be green carte yé les deux éléments social sécurité na green card au mimi yango ba okei esika ba pesa ka to bengi ba droit de license okei kuna na bureau oyo ya aza chargé na state yo zali et puis soit na district esiko zali to bengi na county o esika yo zali nde ba rozwa ba saleli yo carte d'identité il faut pas osala. 8e carte de crédit. Awa to expliquer bino très bien. Awa il faut boyeba na moment opportun lorsque tu roloba tu expliquer bino le pourquoi ya carte de crédit. Carte de crédit ici bandeko ezali na importance makasi pour na bandeko ba yebite. Carte de crédit ça na importance makasi parce que awa ezali rola miroir ezali kitalatala moni so OK nanda otali kitalatala est-ce que mandefu no eza bien est-ce que lèvre no eza bien chele et soki bobenga rouge à lèvres bien ma maman au moment où mitala ndenge pe a biso tozali tout se passe dans carte ya miroir donc ozo vivre makamyo so sala pour la sécurité sociale no déjà funda numéro de téléphone déjà ba ebi déjà que numéro de téléphone tel exemple tel donc ça dit que vie na biso ça difficile ça caché ici tout est vraiment dévoilé na ba façon ébélé donc esengeli o sala tout parce que carte de crédit qu'on peut mettre ngo so mandat carte de crédit olingi yo zo nyongo carte de crédit. Donc, bazota la crédibilité dans ce rosa autobengi bon payeur. Et puis comment ça fonctionne. Donc, na banzi ba fani déjà ba yebi, soki bazo ipsote, zwa occasion nazo ipso yango landa ndé nazo loba, c'est comme ça que ça se passe. Donc qu'on néglige yango te. O landi somba mutuka à crédit ou cash. Orosa lango entre 14 et 90 jours. Après que un numéro de sécurité sociale ou bien carte verte, ou bien ID, ou bien permis non international. Ici, nous avons insisté. Ndeko, si vous avez déjà Rokumba, les premiers jours, ils ont des ressources. Moi, c'est très difficile souvent. Mais ils ont des ressources au Congo. Azoya Awa, Aza déjà na mbongo talebele compte bancaire et Vimba. Donc, tant que vous avez besoin de la thé pour kumba mutu il faut la 1 mois, ou tena zela osala na kozwa droit de license, ou bien na kozala test thé papa. Ou yena mbongo na yo, okoki kosombaka mutuka les mêmes jours oyo ye so dans la cash na yo. So oye, oyebisi ndeko, tikangeska basomba mituka. Okoti oponi mutuka yo za otuni montant ezali et puis osombi yango cash. Au salaire droit de l'ascension international et puis qui s'amite awa et puis qui s'amite kokumba pe mutuka lorsque le premier jour y et puis qui s'amite peut-être ou que les classes juste pour y ba code de la route et ça un peu différent mais au moins mutunyo sabi kokumba ata code de la route est différent so va pécier explication à oyeba ata so ka comprendre quand na ba signaux que awa il faut na que na gauche il faut na que na droite. Bien que tout consomme. Pendant au Kumba en États-Unis d'Amérique, aux a besoin de oser là, ba moua, ba mboula, ou bien de komora ba na kosa yo pour que ba na komba. Te. Aux a mbongo na cash somba. So pour lingo somba mutuka à crédit. Déjà à partir à 3 mois, aux a déjà capable de somba. Parce que pourquoi 3 mois déjà au salara. Ba osenga yo, ba paye chèque na yo, hein, c'est-à-dire ba fait de paye na yo, il y a 3 semaines et en fait il y a 4 semaines pour base suivre que ça là quelque part. Mais ça là il y a un bon na auto ben déjà déposé, c'est-à-dire avance, hein? Au gros somme mutuka. Cause la té 2 ans. Cause la té une année. Je comprends pour na batu mususu, ba moyen na bango ba idée na bango exactement ba somme mutuka liboso ou bien avant, il y a ngomoni bazali collé. Il y aura transport, il faut te rappeler $20, $30 chaque semaine. Dans des communes, mais nous avons conseillé que vous ayez la possibilité. Aux amis Bali, hein, mais ça va déjà, par exemple, légalement, en green card, ça dit que il ne faut pas faire voilà,
na ye awa non d'abord pour na comme envoi maté oye awa pour ofanda pour que famille na yo la stable dépenser pour dans la mutuka pour na éviter dépendance ça va au nyonso sengeli ko sala pose la indépendant et puis sur moni déjà na mboko zo fa ndeza awa au komi stable ndo komi ko kanisa sikoyo ndo ni ko sala na libanda bien na mboka esika wuti. Alors tokei na 9e tolobi zwa otobengi droit de license. Droit de license so déjà au so komi awa entre 14 et 90e jour aux a la possibilité à retanga ba livre zara ya ofele otangi. Donc ko hésiter te au ça ba test na yo ozwa droit de license. Yango moni et l'autre ba to insista ki ke so ye causer la te poko ta classe anglais et ça très important. Neko il faut souvenir. 11e Futelandaku. Ici na robetango CT pour na rolobake ko Futelandaku il faut pas oser la temps belé. Pourquoi est-ce qu'il faut oser la temps belé pour Futelandaku? Ça dit que pour 2 mois déjà sur ko sali, tu peux déjà être capable na 2 mois pour au Futelandaku na yo. Pour ça déjà. Soit dans la 2 mois peut-être et vous demandez aux parents et en fait aux parrains, ça dit muto déjà fandi dans la crédibilité soit qui kolobela yo, ba ko peut ça onda ko futela à travers yé. Mais ce que na banda ko mususu to bengi ba bayer, peut-être on a besoin de parenté. Azaka na besoin à suite que zo sa musala et que au futanda ku na bango ou bien appartement sans problème. 12e, son mandat ku na cash. Déjà, il faut pas ici mutu oyo aza déjà na mbongo na ye, mutu oyo aza déjà na mbongo na ye, aza na besoin te azela. Izaka ndengo za na mutuka na yo wana. Ndengo to ba to soma mutuka cash. Ndenge mo reposa okosomba ndaku na yo cash tango komi na États-Unis na Amérique to pesa bino ba deta lorsque to rolobela mamotali bandaku ndeni ya kosomba ndaku to rolobela ngo pona ko expliquer bino mais kozela te po o somba ndaku na yo a. So dans sécurité sociale na carte verte na yo o somba ndaku mais boye ba cash. Alors, soki olingi osomba carte awa soki siko olingi osomba ndaku a crédit ndeska likambuzali. Songo somba ndaku no a en États-Unis na Amérique na banzi boyebi ke nazali expert immobilier ici. Ici na obi na toloba so na cash osombi. Okosomba oza probabilité entre les 14 et 90 jours. Mais so olingi osomba ndaku mais oza na cash te. Ndeko landa oyo banda kolanda conseil dès le premier jour sur comment qu'il est lobo sali quelques semaines aux États-Unis ou bien aux Nzela. Toza awa na 3 facteurs oyo ko permettre yo au son mandat mais il faut se préparer na durée à 2 ans. Donc le premier jour au côté ti 2 ans soro le qui 2 ans au landi conseil on a repé ça. Nde okomi éligible ya ko son mandat en États-Unis à crédit. Okomi éligible pour que ba banque ba pe son bongo au son mandat. Bolanda conseil na zolo. N'est-ce pas s'il y a 2 ans? Luka o futela 2 ans sans interruption. Okoko futela na appartement mo ata sali 3 mois. Okyo place musu sali 1 année. Mais ko katate parce que tant total la historique na yo. Il faut historique ya ko futela et ça la 2 ans. Nde bako accepter na banque pour son mandat. Yami balé nde to baki zwa carte de crédit kaka na entre 14 et 90 jours. Pourquoi? Parce que dans carte de crédit au bossa l'exercice ya ko futara mbongo na carte de crédit peut e ko permettre ça nini otonga auto bengi crédit na na carte États-Unis. Bandeko boyebite awa to fonctionnera fonction ya crédit à mutu. Crédit à mutu et bani na chiffre 1 et ko keneti na 850. Comment est-ce que au construit crédit na yo to ko expliquer na émission spécifique là to bien mamentali bandaku mais étude que tant ozo futara ndaku ozo futara carte de crédit na yo régulièrement na badato bazo pesa ozo futa après un certain temps 1 mois 2 mois ozo déjà ko banda otonga crédit na yo donc vous avez un bon crédit et puis après 2 ans crédit na yo ko koma likolo. Alors
ya mukie oyo na moment oyo eza acceptable ezali 640 so de oza na 640 comme crédit eza déjà malamu. Et puis ya misatu élément misatu ezali musala. Il faut ozala na musala sans interruption quand ndenge eza ndako ndeto ndako musala pe sans interruption pendant 2 ans. Musala o changer na yo changer na yo mais aussi tango luka musala soumis yango bien il faut za to bengi full time ezali musala to bengi à temps plein pas comme journalier. Musala est considéré pour son mandat après 2 ans ezali musala to bengi à temps plein pendant 2 ans. Et puis que ça minote go changer musala mususu mais so ezaka ba musala à temps plein au salango 2 ans sans interruption yebake okozombo. La détail nango très bien émission spéciale na mamuta lindaku on va parler de toba lingaka sans tabou ezali émission o pessimino ba opportunité ko ba makambi bele. Donc yeba ndenge toti koloba awa que tant aux a déjà na 640 aux a 2 ans musala aux a 2 ans il y a tout ce que nous avons dit aux a capable ya recevoir mandat kunayo. Alors ici tobi sala keba bon monde to tchango rouge wana o to tchelo ya makila. Tolobi, fais attention. Tolobi, 1. Moto ayambi yo, atia yo, singana kingo te. Po ozali kofanda nandako na ye. Ata azali ndeko na yo. Contrat na yo na ye, il faut, ezala clair, peut déterminer nangonga nyonso okoki kolekisa to okofanda epai na ye. Kolia na yo, pe ya famille na yo, a manger autolobi, yeba contribution na yo, e kozala nini. Kolala na yo, to pe ya famille na yo, ou bien ko futela e pa ya mutuwana, yeba contribution na yo, eza nini. Transport, ami makabo ki ne musala, il faut yeba bo déterminer na ye, papa me na musala, combien na bano futa. Soit lobi eza ofele, a déterminer que eza ofele. Pour le bien le bateau ko nazali ko peso transport au sakini non yeba yango courant mai gaz pe eloko nyonso oyo osala na kati ndako na ye papa yeba bande ko ici nengna loba yango moni esika to lobaki makambo to lobaki awa donc nazoloba awa makambo to lobaki kindoki moyibi lokuta jalousie rancune Ndesika ebota maka awa ndeko. Esika na obaki ne bandeli. Yeba intention ya mutu oya za kolamba azo yamba yo. Yeba intention ne zanini. Po awa nde esika batu e posera problème. Batu ba kabwana ba famille bazo kabwana parce que batu mususu auti na Kinshasa na Brazza aye awa ye kanisi ke ndeko wana abana ulesa yenga ya meke mko boso te papa. Tango yo poko mosa musala. Mwana na yo soko yaki na famille, bana pe ba komi kolia nkata ndako wana. Il faut yeba combien yo bana contribuer. Il faut bo dresser ngwa ta soko za camarade na yo to bi ami intime. Ote même papa na ona maman na yo. Il faut yeba contribution no ezani parce que premier jour ba ko comprendre pour na ngai pour na bato baza ba responsable premier jour tango ozoya na Kinshasa ozoya déjà awa Brazzaville longo ozoya zana mbongo tango komi na premier juillet ba kozana responsabilité mais ka ko déterminer contribution na yo kozana nini na ba point obsoto lobby et ça très important pour comprendre ngo lorsque tu développer émission na biso plus tard pour comprendre ngo très bien bo sa keba na lobby ngo sala keba landa ma nazo loba sala keba ndeko ko négliger te sala keba très bien. Sala keba, sala attention naba mikanda bazali kotine de la yo na kombo na yo tope ya famille na yo na boîte à lettres ya muto yambaki yo. Ici na lobby na beti lisu sete. Soki déjà de kwa yambi yo et que dozo yo kanate na ba certains points a créé déjà mutema kindoki, mutema mabe. Amoni yo ye soit na ba raison moko quelconque alingi yo progresser te même ba lettre na yo so batindeli yo akoko tchango na kata mbetu na na sia mbetu yo doze la green carte nzoka déjà batinda ye nzoka tchango na sia mbetu parce que alingi ko empêcher yo okino za musala yo doze la social sécurité no ya
nzoka ça empêché abombi yango yo fani na ndaku 2 mois 3 mois et ça même na bandeko ba komisa bandeko ba uti libanda kwa ba boy na bango oye akomso mwa musala aju ba document na ya abombi ba document na bino ka batinité ça prend du temps il faut attendre et tout comme ça pendant tout ce temps aza ko utiliser yo tokolobela makamwana en détail tokolobela ngo en détail ndeko na nga place yo zali yebaka yango soko ye fais attention na ba boîte aux lettres Zala keba na boîte aux lettres. Pour bandeko belé, bazo souffrir à cause de ça. Mi te mamabe, aringa frené muninga. Dans ba boîte aux lettres, batindo déjà, ba document ne permettre que musala, o bandaluka musala te. Bandeko, toroya sur ça, vous allez comprendre. Tina ya émission oyo ndenge ozala. Bokabola émission. Bokabola émission, boni ma bandeko belé, ba ya ba kota na émission oyo. Pour makambu ezo ya minene. Ton fungola to bengi boîte de Pandore hein tant ton fungola na banzi boko comprendre bandeko exactement boko comprendre bandeko o bazo ya na développerie même bandeko let to ba kam susu na banzi ba kam chose similaire na auto lo ba développerie hein neti ba ka oyo ndeko ayambio eza similarité kozala eza sozi DV ya musala DV d'affaires en fait visa ya musala visa de travail hein visa ya business hein ou bien d'études pour le bien mais maram chose un peu similarité ezali na kati. Donc toke lisusu na troisième point ya kosala keba sala attention na mutu oyo ayambaki yo na ba période ya déclaration ya ba taxe tope ba impôt après le 31 décembre ya année yo oyaki surtout soki ozalaki na bana mutu ayambaki yo soki azali na motema mabe ya bondoki akoki ko umba yo tope ko sala yo ozwa ba avantage na yo te à cause ya ba comportement o ici ezali makambo obso to vivre makambo to bonaka attention ndeko mususu tant de abona li solo ya ba no so lo calcul na koyamba battre autant, azama ban autant. Déjà na lobaki, fais attention, batouana, aroye bisote que papa, ozana droit tel, obana oyo, ozate, ako umba yo. Bato nyoso bana kawana ne toto loba, bo benga biso na ba numéro na biso to afficher, neto baki tozo pesa bino na matière, bo na suka to na besoin ba pel na bino, so ozona na biso na moment oyo, benga biso, so dans la question, na moment opportun, ça dit bientôt, torotika moi champ libre pour que Batu Bobenga. Alors, Keba, Sala Keba. Sala sous Keba, quatrième. Ce que vous voyez nyongo ya mutu pour la raison ya voyage. Zongi sela yembo na ye selon contrat oyo yo moko ondimaki. Mais mutu yango akoki koti ya yo ba pression te. Tope ko retenir yo, famille na yo. Tope mikanda na yo nanda kuna ye tope quelque part ici bandeko tozala bandeko oyo bo signaki contrat naza na ba pesanga histoire moko ya bandeko bana Colorado baya ba uti Kinshasa bakoma na Colorado mutayambaki bango ache ba on a ba difficulté o bo defaki mbongo wana ya bango afutaka mbongo mais ye si la raté plus de 2 ans ba taxe na bango retourne bazana ban ye papa na ramta zo mbongo wana kaka yende azo mbongo wana mais on ba ben nyongo si la kan akomo tia bango ba pression ye moko ye azoli bango ba ndaku ye moko ba tika ko ba te montant exact ba pe ba komaka soki ba ju ya komaka mais ba mitu na question quand est-ce que nyongo aussi Mbeko, ne vous en faites pas. Lorsque oye awa, nyongoana oyo zanandeko, États-Unis ayebi angote. Mibeko awa ayebi angote. Tolobika na bonne foi, so dans la conscience. Futaye, mais il faut ye bande totolo bavon ya, bo signaki nini, eloko nini yo ndimaki. So ndimaki, na conscience, po ndimaki, obando futaye. So monike, oyo ko comprendre que zaki ba avantage trop
okoki ko renégocier dossier wana. En cas de défaut, en cas où vous avez papa, qui est justice, ça est simple. Peut-être, bah, jouer comme un escroc. Bandécoyer, vous avez vu la situation là. Si on a une situation particulière comme ça, bien ngai, na ba numéro auto affiché, tu as il faut ça. Alors, tout bino, merci beaucoup. Nandenge Bolandi, émission Nabiso Nabanzi, tout ça presque, tout l'équipe moi minute mouké, ce n'est pas un problème. Alors, tu peux respirer mouké na publicité Nabiso. Bon, après publicité Nabiso, hein, ça dit que tu peux respirer mouké na publicité Nabiso, ndenge nangé koloba awa. Donc, tu peux respirer mouké na publicité Nabiso. Après publicité, tu retiens la bino numéro ya téléphone. Bobenga biso pour na ba o baningi ko réagir na émission oyo. Et puis tu repères sabino biyano. Tu sais bino tout simplement pour partager émission na moment oyo. Ndenge tu sais bino. Tolanda émission na biso bongo tozo zongela bino. Tolanda moi publicité na biso. Ok, salut bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Lingala sans tabou. Émission Lingala sans tabou, eza émission où vous avez créé pour na bino la téléspectateur pour le mingi maramutali immigration dans le monde entier mobile. Donc émission vous allez baser beaucoup plus sur la réalité autour vivre awa na maramutali par exemple misala, babala, famille tout ça, va conseil, va contribution, va opinion sur cette émission pour que vous un peu éclairé, va sika namboka et partout ce que vous allez pour partager l'expérience dans l'émission de Biso Lingala Kaka Santa. Donc pour auto réussir ma camboana, donc ça dit beaucoup santé. Puisque chaîne est autant mon côté, le Sengeli vous s'abonner, n'a invité vraiment vous s'abonner et belé, hein, et puis vous partager l'émission de Biso. Et puis, vous appuyez les Congolais pour que l'émission Oyo et ça m'a donné ici. Ok, Tozongi, Nabanzi, Ndenge Tolobaki, émission Nabiso, comme Bino Boebi Tolobaki, Nini, Osengeli, Koyeba, Pe, Kosala, Namikolo, Sadi Mikolo, Nayo, ya liboso na kati ya USA na mboka ya Amerika. Na banzi boyoti kolanda to expliquer bino na banzi na émission oyo kozabiso 3 ou 4 mais tozolobela sikoyo na banzi émission ekoya boko comprendre parce que tozundeko aye à côté des États-Unis d'Amérique légalement a commis pe afandi a jouer musala to kene sikoyo na étape ya mibale ndeko boko découvrir ni negoya n'étape ya mibale to banda kufungola otobengi boîte babenga ne boîte à Pandore ou boîte de Pandore. OK, to fungola ngo bubana siko ko découvrir makamakati makamu to loba awa il faut comprendre ce tobi que za lingala kaka sans tabou sans embâche. C'est comme ça que nous allons parler. Alors to fungoli siko yo téléphone pona ba o nyoso balingi ko benga biso. Bogobenga biso na ba numéro o s'affiché wana. Bogobenga biso na plus 470 891 95 09. To sengi bino bo partager émission, téléphone est ouvert pour na ba o baza Rolanda. Bobenga biso so boza na question na maram o nyoso toti koloba pour na hôtel immigration. Même so oza na Kinshasa, même oza partout. Obenga biso et puis tokoki ko répondre na ba question na tokopé sabino 2 minutes soki mutu oyo azan la question par rapport ya sujet na biso lelo okoki benga pe tokoki ko répondre. Donc bo benga biso direct émission ndenge toza awa, vous pouvez appeler et puis nous allons vous répondre. Mais ba oyo ba ngi ba na biso na Facebook neto tse wana bo ke na Moele TV na Facebook romo na biso pe romo na to na groupe auto créé pour que Batu, baza na possibilité, ya rosa nini, ya kobenga biso. Boro kenepe, na YouTube, ou bazo na moment où ça juste Moele TV, en Nemo, et puis na Twitter, netobi, arrobase, boche, ou amnene, Mike, Moele nenge zawana, boro komona biso na Twitter. Alors, toujours c'est là, mutu oyo, azan a besoin, na question, ya reposer, netolobi, donc émission na biso, ezan en direct. En même temps, toujours rappeler que, na 18h, ya lelo, toko zana émission o ya taxe toujours bande émission à taxe
ezali occasion de pesi bino pour poser la question à bino en direct pour la marambu ya taxe na États-Unis d'Amérique mobimba. Ndeko azali boso na bino azali na expertise il y a plus de 5 ans comme professionnel des taxes et puis azana expertise il y a plus depuis 2004 na sa classe na ya comptabilité na Congo. OK. Toza mutali boso abengi toyokai. Allô? Allô? Hello? Oui, allô? Maman, tozo kayo, esa nani? Allô? Oui, allô, tozo kayo, loba. Allô, ngai Maman Andrea. OK. Maman Andrea, loba, tozo kayo, loba. Ya na sepel na émission na yo papa Mike. Bona ba sujet o lobeli en tout cas eza makambo ya solo ezokomela. Eza makambo ya solo vraiment o lobi ezokomela ba. Naza na témoignage moko ya mususu ayaka en Amérique avandi pendant 2 ans. Et mutu oyo ayambaki ye abaga kofutela ndako na ye moko asomba. Après ayebisi ke okoki kofutela yo ndako na nga mais asalaki na ye ata bapapie te donc akomi kutu nkombo na ye te elakisaka ye nde azofutela ndako. Or mutu wana ere bango bazofutaka ndako bazofuta na compte na ye moko oyo azalaki kolo ndako donc bango eza kutu te ke elakisi bango nde mutu barente yango pendant 2 ans donc bafutela 2 ans mokuta. Après, amonaki ke crédit na ye ebongi lisusu akomi kotia bango pression okobima na ndako mpo na ngi nabongisa yango lisusu. Alors bisaleli wana eza malamu te soki oyambi mutu fo oyeba ndenge akooriente ye onyeke okosa ye abebisa bambongo na ye après biloko abongo yango ekomaka bato bakabwani bazoyoka na la contribution na ngai yango wana vraiment nasepe na émission parce que merci beaucoup. Okay. Mais na participer na émission na yo ki yango na landi yango malamu na sepeli. Merci. OK, merci beaucoup madame. Alors, netolobi émission na biso ezali à téléphone ouvert. Na ba o nyonso bazolanda na moment oyo okoki ko benga ndenge Maman Andrea auti koloba, toti koloba tout simplement que bandeko bobanga te. Oeza émission boko sepela toko fungola to bengi boîte Pandore, hein? Donc toko fungola yango boko comprendre comment est-ce que kindoki bandeko mabe mitema mabe bazana kati ya États-Unis d'Amérique. Alors na lingite na zwa journée mobimba so mutu muso akoko benga na moment oyo to yambaye et koza malam. Donc en même temps, je vais rappeler que tous en émission à taxe batu nyonso bozana problème ya taxe vous comprenez la taxe c'était aux États-Unis mobimba bolanda émission eza en direct boko benga ka ndenge Maman Andrea so benga to expliquer bino to bandi ko ba sujet ya taxe oza ba difficulté o comprendre raté ko tuna mutute tuna ngona émission oyo direct pe o reçoit réponse na yo directement na kati ya émission na biso nani so azo benga nani so azana besoin nani azana question na basi nazolinga émission oyo to sisango dans 1 minute. Donc soki mutu ani ko benga parce que na banzi na na respecter 1 minute mais sujet est très important. Alors so mutu so na besoin ko benga ko benga numéro yango wana ezali plus 1 470 891 95 09. Toujours c'est la bino bobenga. Donc tout tika na 1 minute. Donc dans 1 minute émission na biso tozo si yango parce que il faut toujours attendre ya repé mapé pour na préparer émission o ezakoya. Donc bo partager émission bo pesa bandeko sika bazali tozaka na linga kaka sans tabou mais tokende na deuxième émission pour tolobela sujet spécial auto bengi taxe na États-Unis d'Amérique ba saison ezo banda et sengeli to bela déjà taxe siko na ba no préparer bino parce que mingi ezaka papa Mike be émission to lingi to poser ba question to pesi bino occasion yango yo moni ba image na biso bo moni toza très clair na ba émission na biso to pesi bino tawana soki mutu mso akobenga azate toujours comprendre beaucoup de l'émission bandeko ba mana ko partager na banzi to kutana na bino pour na dimanche prochain
émission to bana na 16h et de sous na 14 na 16 et enfin na 14h était to bana na 16h juste donc ti na 17h et puis na 18h to bandi ya taxe donc mikolo to bana taxe ti to kota na période de taxe peut-être to bonsa exception ba émission tali pe bandaku et puis ba émission mususu pe etali ba domaine mususu donc to profiter na yango na banzi merci beaucoup na ndenge bolandi biso nyonso to sepeli partout si kamino bozali ba contribution na bino toza kozela yango nous sommes très ouverts soko na besoin de contribuer na façon nyonso financièrement psychologiquement moralement matériellement toza awa parce que to ko sala tout pour émission za la bien na banzi peut-être dimanche goya to za na invité to le cas en direct soit en duplex merci beaucoup bozala na mabota na bino malamu nzamba pambola bino na mkola biso na mkola lelo dimanche pe Yesu Kristu aza na bino pe toyesi bino bye bye. Ok, sali bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Linga Kaka Sans Tabou. Émission Linga Kaka Sans Tabou eza émission moko eza créée mpona bino ba téléspectateurs tokolobela mingi makambo etali immigration na monde entier mobimba. Donc émission ne vous a basé beaucoup plus na ba réalité autour vivre awa na makambo etali par exemple misala, babala, famille tout ça ba conseil, ba contribution na ba nyonso to sunga na kati émission pour que batu boza un peu éclairé batu bazoya sika na mboka et partout ce que nous bozali to comme pour partager expérience na émission na biso Linga Kaka Sans Tabou. Donc pour tout réussir makambo wana donc ça dit bobo sanate puisque chaîne rotambo yango morote do sengeli bo s'abonner na invité bino vraiment bo s'abonner et belé hein et puis bo partager émission na biso et puis bo appuyer les Congolais pour que émission oyo esa mandenge singa na boso bana yo obaki na evale yo mokokolo biloko okufisala bakoko ne bale baganye loterie a Congo Congo ya Lumumba oyo abebisaki Congo mwana ya Congo oya kobongisa Congo yo moko Congolais bolingo ya mboka na biso Congo condamné corruption na détournement